Tata Molimo Santu, na bandi biso nyonso tu to yoki première partie na biso ndenge elekaki awa ba ndeko na biso ba mama na biso oyo ba intervenir na première partie na biso nde sikoyo tokoti na deuxième partie na biso oyo tozali na ba papa na biso mibale pe mama na biso moko bango pe bakopesa biso ndenge nini babongiseli biso na mokolo ya lelo. Na yango sans plus tarder toza komona ndenge ngonga na biso ezali kokende tokoleka mbala moko na baye oyo babongisami mpona kopesa biso deuxième partie oyo ezali na ntango oyo tokoleka mbala moko na mama na biso mama Julie Nzau. Après mama Julie Nzau nde ekozala bongo papa pasteur Medar Badika toleki mbala moko mama maloba ezali yongoka moyo. Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle! Ba mama oye! Oye! Ba mama oye! Oye! Ba mama oye! Oye, oye, oye! Soutien de l'Église! Batata oye! Batata oye! Batata oye! Oye, fondation de l'Église! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Oye, espoir de l'Église! Na komba tata mwana pe molimo santu na ebite mo ina telema po bato baza na sima pe bamona nga malamu. Tolandi déjà introduction ya masolo na biso ndenge pesami. Titre na biso ya masolo na biso ezali bongo responsabilité ya ba conjoint na kati ya mariage. Tant que la responsabilité et puis donc apport et loko yo mama ponga nazolo bela côté ya mama bolimbisa nga nazoko pesa conseil to ndenge nini ba mama il faut tozalela papa pasteur Medar ye aboya ko pesa pour na batata soki tolandi ndenge mama présidente abandaki na introduction alakisi biso tina ya libala pona nyonso to ezoleka avant ya kovandisa makambo ya kocomprendre ya kosalela oyo bazosenga biso ezosenga nanu motu nyonso ayeba valeur ya libala ndenge auti koloba uta ebandeli Adam et Ève nde nzambe apambolaki ntango ye apambolaki libala ya liboso. Donc mariage eza sacré, sacré donc eza holy. Ndenge tomonaka valeur oyo topesaka na baptême, valeur oyo topesaka ntango tozwaka communion, eza ndenge moko na libala mariage. Alors lokola eza eloko oyo nzambe atie yango misu bolimbisa nga nazo répéter te po makambo mama présidente alobaki, mais eza neti introduction na nga mpona kota na kati ya mozindo ke libala eza eloko moko eza sacré. Yango wana ozomona ke Satan mpe aza kobundisa biso na miniti oyo mabala ekoti baturbulence ya ndenge na ndenge jusqu'à ce que tout le monde ozomona statistique ya badivorce ekomiti kuna batata tozo give up, bamama tozo give up mpona nini tozokoka te. Mais soki toye kovanda boye ndenge toye ndenge terme oyo balobaka nayebi te na lingala to tolobaka yango ke mai soki etengamaki to riva nde tomonaka esalasala boye etengama ndenge wana mpo ezangaka motu oyo azongisaka yango na nzela. Raison pour laquelle lelo soki tovandi boye tomeki kotala communauté na biso tozala bavictime te, ezala biso bato tobala kala,
ezala bana oyo babali karaté, ezala ba oyo nanu babali te, nanu pe bazwi fiancé te potango yaka elobaka te. Ezala ba oyo ti bakokufa bakobalaka te, problème eza te. Makambo tozosolola ezoko concerne biso nyonso. Parce que connaissance oyo tango mutu nyonso aza nango soki mama bibi aza na problème toyebi déjà que communauté na biso toza kale ata na onabali te, mais makambo oyo nazoyoka ndenge bazolobela likambo ya libala nakoki kozala mpe conseiller esika nyonso jeune moko to te epai nini to na famille mutu aza na problème na libala okozala disposé mpona kosunga. Yango les raisons yo ndenge toye awa na remercier en tout cas biso nyonso soki babengisi bino mpona likambo bato bamonanaka elakisaka ke motu wana aza na volonté aza na esengo aza na posa likambo wana ezala malamu. Yango omoni biso nyonso tovandi awa toye totiki bamakambo na biso. Ndenge nauti koloba ngai naza koparle mpona rôle ya mama, rôle ya mwana mwasi. Bolimbisaka te na kati nalingi ba jeune fille ya bapiekoshi wana nyonso bakota protocole pardon yebisa bango ke na kati na kolobela eloko te ti bakoya parce que makambo tozosolola eza mokie te oyo bazosala kuna toza na samedi basamedi quelques samedi avant bakoprépare baexercice ya pied gauche mais makambo tozosala eza ya vie bato mingi bazokufa mpona makambo ya mabala oyo toyoki papa Joël autre koyebisa biso bato bakomi kozala bakrise ya ndenge na ndenge mpona nini crise na kati ya libala. Or libala eza eloko kitoko oyo eza basali na mokili mpo tose komplete, mais Satan ye aye sikoyo na ndenge na ye mpo te tosepela te aye kodétruire nde makambo tozovivre lelo. Yango wana bolimbisanga naza na posa ba jeune fille wana nyonso bakota bazala mpo eza important. Rôle ya liboso oyo na koloba mpona biso bamama, rôle ya liboso ezali ke mama oza na devoir ya komema kimia mpe esengo ya mobali na yo. Ndako na yo ekozala lokola mwinde ekongala par rapport ya yo mama. Bible elobi boye mwana mobali oyo azwi mwasi ya malamu azwi bijou azwi perle alati perle na kingo na ye mpo ye nde moto akogarantir vie na ye. Ndenge moko na mwasi ya mabe Bible elobi vaut mieux kovanda na désert na esika moko ekauka ke kovanda na mwasi oyo aza na bizaleli mabe mauvais caractère. Parce que na kati ya ndako ba détail nyonso to gestion ezepai na biso ba maman bana biso nde toza koéduquer bango. Yango toyoka balobaka éduquer une femme c'est éduquer une nation. Biso tozokomona na kati ya bandako mama azalaka na centre, papa aza wana bokomona makambo nyonso bana kotourne kaka epai na yo ezali vraiment capital oyo yo mama il faut oyeba kopesa kimia koyeba kokalkule ndenge ya kotia kimia na ndako na yo mpe esengo ya mobali na yo. Kuna toleki nde tolobi so tobandi kokende na détail ekozwa biso temps ebele peut-être na l'air ya baquestion ekosunga biso mpona korépondre na makambo mosusu. Ya mibale na kati ya foyer maman il faut totosa ba principe ya Nzambe, c'est-à-dire ndako na yo ezala encadré na mabondeli. Ndako oyo eza encadré na mabondeli quel que soit ba secousse oyo bokozwa na ndako bino moko bokomona ke ekozala na moins de choc. Ndako oyo eza na mabondeli okomona ke ata eyindi tolobi ke eyindaka te atanga oyo na telemi awa naza motu
soki mpe eyindaka ke likambo wana sepelaki te mpe ezalaka mais tomema ngo tula ye te tomata ngomba te il faut kosala nyonso le plus vite possible kozonga nsima totia priere mpo priere nde yango ekoenglobe bino mpe yango nde moto ekokase makambo nyonso oyo ekoya kotungisa biso. Respect epai ya mobali eza très important. Ndenge balobi femme soit soumise epai ya mobali. Respect il faut ezala na kati. Il faut koevitaka ba agression verbale to physique ndenge mama Bibi auti koloba na ndenge papa Joël auti koloba. Tant tolobi femme soyez surtout à la soumise par mibali na biso, c'est-à-dire to sabamo, to respecter bango. Mais elakisi teke mobali lokola bito à la soumise et pas ya mobali. Soki mobali alobi boma mutu, oboma c'est parce que balobi il faut to sa mibali te na ndenge ya mabete. Na ndenge ya malamu. Soki omoni ke likambo wana eza mabe, okoki ko revendiquer ya kolakisa mobali ke ezalaka boye te, mais na façon nini? Parce que mingi makambo nde tovandi boye nde balobaka fond na forme. Même likambo wana nga na boyi koloba ngo esali nango tapage te. Mutu nsusu akoloba boye eyindi, c'est-à-dire façon ya koloba likambo sepeli te oyo mobali alobaki ezala kozongisa na koswana te na kotiela ye monoko te, c'est parce que oza la raison. Mobali alobi likambo ezalaka te ale yo mpe omati. Mobali nano akomi ata na 3e mote yo esi okomaki déjà na 10e 15e bando bandaki kopela ezalaka te. Même soki yo noza na raison na ntango wana mama oza na raison te operdre raison na yo. Parce que nde tovandi boye il faut toyeba mobali nanga nde namonaka il faut kotala l'heure nini il faut kolobela ye boye, l'heure nini il faut kopesa ye conseil, l'heure nini parce que ozalaka teke afandi kaka oyembaka moko likambo ale epeli oyebi moment nini natali ke moninga auti mosala alie apemi mpo mosusu okomonaka otika mosala boye bakokota kaka azokota tabandaki kozela yo kasi yo ndenge nini osalaki boye na motu te bazokota boye ata soki azalaki na tort na le mwana mama yo tokokoma na tort ata oke koexplike wapi kopesa baexplication makambo oyo mobali asalaki, mais façon na yo deja ya koatake likambo ozalaki na besoin kosilisa likambo wana te. Donc mpona respect toleki. Troisième point, soin ya mobali na yo. Donc prendre soin de ton mari. Mobali aza lokola mwana na yo. Mwana na yo ya liboso na kata ndako. Donc mwana na yo ya liboso eza nanu mobali. C'est-à-dire priorité eza nanu epa na ye ekosala nanu oyo ya mobali. Bongo oyo ya yo linga kosala oyo kosala mo na sima. Oluki ke mobali azala nanu satisfait na ngai na lia nazala nzala. Mobali sikona na lie te. Ngala na lie na lia nanu te. Soki na lie après sikoyo mobali bona chela te. Tangu na ye akolia ekoki. Priorité nanu epa ya mobali. Biloko la yo vandisa wana soko chauffer après. Zwa biloko kende na lo servir mobali azala servir. Après sikoyo nde yo oyo continuer oyaye. Pour la mikolo yo ekomeli biso mwa passe. Pour moi Igo bandi kokota biso juste tozolata ba pantalon tala kaka. Ngafuna dia na taille moko. Mozomona te na kotika na zolia, il faut natika. Il faut otika aza chef na yo. Boli bisanga na terme wana ba mama mingi bakudaka ngo. Mais ça biso te. Likambo ya mobali eza likambo ya Nzambe. Autorité wana Nzambe ta chamwe pa na ye. Moko te akoloba ke o te ana pe ekopi abuse ekopi pe boye te. C'est vrai, et les gâtés. Papa pasteur
batika akoya pe koloba côté ya batata biloko akolia maman il faut oyeba quand tango nini to eloko nini o mobali na yo alingaka kolia il faut qu'on respecte. Ah, namona mobali nanga alingaka mikate mingi nayeba kosala mikate te ofanda kabosala kaso mopepaki nganga tine mobali na yo mikate ngape ifona meka okomi mpe lelo ebebi lobi ebimisi mokila lobi kuna ebandokita lobi kuna ti aliokomi akosala bapuke mobali akompeka bafandi kosaleli ye mikate alie wana ezalaka exemple mpo na biloko nyonso nake feti mobali nanga aliaki ngolo ma Judith asalaki na akosalaki ngolo wana ma Judith nake pa ma Judith tosala yango ndeni papa aexplike epuis etalaka teke yo mpona aza mokolo te nga soki eloko wana ayebi te mpona badesu babanda kopotana nango nakende mpa ya mwasi ya leki na ngai yo papa ade mama nasi nakibi yo mpe nosala nde namona oyo ayebimaka nde mosusu machine sala boyeboye na ye koni nga na ye toza na différence ya combien d'âge mwana mokie mais nakei alakisi nga biso kotali mpe pomuna badesu na nga na koma kolamba lelo kosentir mpe ke wi changement mpe ekoti eza ntina eza na ntina te na orgueil to komona ke eoya baya obeta lisolo ke machine ayeba kolamba bapunda badesu te balobala bango pourvu ke nga na apprendre mobali na nga sepeli voilà et puis tozalaka na habitude bamama ya koaccompagner batata ntango bazolia eza kaka teke oye kaka nasanyaka biloko papa otie oke na yo même mpe telefone oyeba otala telefone okena na otala télévision libala eza lokola fleur il faut kocontinue kobwakela yango mai il faut kaka kobwakaka mai kosala teke o esi tosali 30 atina na bosusu nini te ovali okuninga azolia opusi mpe kiti pembeni boni komoni journée bozo kosolola nyonso twana ebana kokangisa bino ebana kozongisa bino esika bo donc ebana kokolisa mpo bolimo ekolaka chaque jour yango namona leso bato baumeli baoyo bakomi neti bandeko na biloko ekomokokana mpo na nini kozala ensemble esika moko na bolimo ekangisi bino ok kona biloko toleki propreté maman toza na devoir ya propreté ya ndako na biso bilamba ya mobali kotala bilamba eza salite kotia na machine to soki ekokende na lavage nyonso tu wana eza na contrôle ya biso badra ya mbetu biso bamama nde tosalaka bashwa ntango obimi bokeyo mwapo esalaka kitoko soki mbetu na yo tandi yango bien nati ozo ya kolala oyoka eseko moko nzoto pene osepela osomi mwa dra na yo ya kitoko otandi yango bien na mposa ya pongi ezobenga yo mpenza ke non mbetu nanga nakende kolala eza très important bamama toza na devoir ya kosupporte batata na ndenge nini eloko nyonso to mobali no asalaka mama ifo ozala nsima mpona kosunga mama no aza pasteur mobali no aza pasteur naki pasteur kuna ezosenga nini zala pembeni pasteur azosenga ozala mabondeli makasi pasteur ezosenga azalaka présentable atuka chemise na ye soki na miso batuka atelemi etengami boye eza mabe nyonso to wana eza na contrôle na yo ya kosupporte ye mobali nanga aza musicien oza nsima na oyebi ke bamusicien kuna ndenge nini bamama musicien ifo osala donc osala tout de façon ke support na yo ezala mobali na yo asentir yo na makambo na ye nyonso aza koapprendre parce que ekoma na mokontre motu na part na ye mobali sala na yo etali yo mwasi sala na yo etali yo eza bongo te nyonso to oyo ezali mpo tokontinue koarose libala ntango bozosala bamakambo nyonso mpo oyo satan atango banda koya akokoma na kilo mpo akoma mosika yango meka kala te azoli mpo azomona ke na kati kuna eza mine bamama accueil mama il faut ozala mama moyambi
Batu nyonso bakoye pai na ezala bakamangati ya mobali, bakamangati na yo, famille to batu nyonso. Ezala teke soki famille na yo, wana pete sembo, peta opungwa ne sembo. So ya komi famille ya mobali, okanisa etali yo te. Il faut tozala accueillante. Mutu aye na ndako na yo, biso bandimi. Mutu soka aye na ndako na yo, eloko aliboso tosala na nini, tobondelaka. Obondeli mpona boyamba moninga aye na ndako. Eloko amibale, papa, mama, omela nini? Napesa mai, mwa jus, mwa eloko ya moto, otuni. Oyambi mutu akoti ndenge nini, esiko uti, aboni ba santé, nyonso to ndoki, oza ko ngoma mutu tia ina ndako na yo, akoyoka esengo. Na sepela kokende pa ya mama kingane, iso kokome pa na ye. Mbala moko donc ko sentir na posa ba ya kende te ofana. Mais ndako nga ya makabato okoti. Nibo denite. Ata ko tuna kutu mutu ko mela nini? Ofani kaka. Même si mon mari dit quand il faut penser, donc là, moi, c'est pour toi, il faut servir mon mari dans le yébis. Quand il faut servir, ok, au servir. Bando vandaki. Attends, ils sont là pour fonder ça. Pour on va fonder la paix du solo. Attention, nous avons dit solo. En tout cas, ouais, bandé, le mali, on va nous fonder kaka. On va nous kata du solo et fonder pourvu que nous doit se sentir que la c'est pas de volangaï. Maman a sa la bonne à yambaka. Maman, il faut aller économe. Ndenge to yo qui peut plaindre papa basali, maman bibi a uti koloba. Biso ba maman ça c'est vrai. To ça la pesa ba te ba poche pété. Ba maman to yebi ko comparer besoin na envie. Ata ozana ba sapat ba meza soki ozana ba bleu soki sen. Bleu moko ko esiko esali mo bo ozala ki na beauté. Il faut là que nous oluka. Mo ozana ko vraiment besoin te. Na mbongo ne fallait peut-être pour ça les lobos beaucoup de projets beaucoup boyer nyonso et aussi la gana musoma pour les maladies na biso on a qui na makamuso ko bima makamuso au côté magasin qui les ka musoma loko beaucoup boyer buy one get second free aussi buy one get second aussi au bandi ko matza programme de tous les ala qui doit y avoir c'est que nous fait de sous na moyen de faire la facture exact na eloko bana kolia exact et pesi passe. Yango na ba maman to meka kotala ba makambo eza mikie tozomona ho mikie mais eza makambo zo ko préoccuper biso na vie eza makambo zo ko tondisa biso makambo na mitu pona ko yeba ko s'organiser te eza très important. Troisième point, toke na amitié bandeko batata baza ba camarade na biso baza ba ami na biso ndenge code divin to be code divin pesi 1 plus 1 égale 1 Genèse 2:24 bomoko tango tobalani tokomi mutu moko. Alors makambo na biso il faut to envisager yango na nous biso soki to bala to saka ngai ngafana sabo bobali kuna ngaka makapuna nga moi si kuna ngana makapuna ngo sangalite nyoso to wana epesaka désordre na ndako tango si komi mutu moko ko sala ba projet ensemble bo solola ngai na moni neti boy parce que les solo de bomisa makambo opesi idée na yo ndenge olingeni mais soki mutu ngana beta la kayu na ngai ngai en tout cas mbongo mon argent yekuna mon argent mutu na ndenge na ye wana eza peda ndenge nzambe alingeli te 1 plus 1 égale 1 toyebaka kosola bato mingi tokoya kosangisa mpola nini na kobénéficie te kokoma kilo ntango ndenge ondimi kobala yebake makambo ekomi kilo eza lisusu nde bozalaka singo te kesala nao makambo na baprojet nde bolingi soki bobalani ekomi lisolo mosusu ke mutu na mutu ntango oza komipesa ke nalingi nakende ndako ya libala yebaka eza bongo epuis bolimbisanga nasotaki point moko ya respect mpo na mibali mwasi otangi mingi mobali atangi mpenza te bolingo eza bolingo oyo nzambe esi abongisi ndenge akangisi biso ndenge toza lelo mais
Nelo ça dans sous biso ma maman. Tango o vandi na mobile et que yo oza kambo bebele et que otangi déjà otangi mingi okomi komona mobali abandi kokoma un peu C inférieur aloba mobali aloba te pour rapport yo do me makana ndako eloko wana ba mama il faut to lobola yango mama oza mama papa azakaka na mutu ata mama pasteur lelo mama nana oh mama Brigitte parce que mama pasteur na kati ya paroisse na église soki tokomi na ndako c'est papa mboyo qui commande papa beda commande otaso na eloko kosala te c'est parce que oza pasteur eloko wana eza très important namoni mama nga banchao la kistangai osapi tanzo ke ni mbangu kokomi na tsope ko chité likambo ya amitié ndenge na bakisa likambo moko nde nalobaki mobali aza ami na yo tolukaka divertissement un peu ensemble tozalaka na ndako te bajour mosusu tosinye nano tobima nanu totambola ata soki bobimi soki bana nanu baye te ata soki boza na bana jour mosusu mpe bokoba na bana jour mosusu mpe bokamati nanu bana boluki mutu na bokofela bino moko boyeke mwana bana batikala nanu botamboli moke bozwi mopepe mosusu makambo ekaka bino ndako na yango kaka repetaka chaque jour mutu evimi moko botamboli soki bovoyage na bino voyage ndenge ezaka koyeba ezalaka na balere moko na baavion okomona avion ya ba5 livre ovoyage ngai na biso nakendeke Hollande nasomi tike ya 7 livre nakei mpe Hollande nazongi batike ezalaka ovandi mpe boye oyo nakende Maroc la fois passée bana bakende Maroc basomi batike 17 livres aller le tour 17 livres ezalaka na bamoment moko bovandi botamboli bose distraire un peu omonake bamakambo mosusu mpo makambo ntango evandaka ebele na ekoli bali kobota makambo mosusu mais soki bobimi moke ebungi moke bozwi un peu élan ya makambo mosusu. 5e point nakoloba likambo ya pardon bamama toyebaka kopardonner. Pardon est très important. Pardon est clé dans kata ndako parce que biso nyonso tout homme est faillible nde tolobaka. Alors moto alimbisaka te ndenge Bible elobi limbisa biso ndenge biso tokolimbisa sikoyo moto oyo olimbisaka te nzambe akolimbisa o ndenge nini bolimbisa na kati na ndako kosenga pardon eza important tolimbisanaka. Okay, nasuka mama wakatesi sorry. Na mixed up the packet. 3 4 1 2 I'm so sorry. Yasuka na kokoloba ezali likambo ya dialogue. Bamama oye. Oye. Dialogue. Bamama eloko yo dialogue ozomona kombo ngo mokie dialogue ezali clé ya makambo nyonso na kata foyer oyo bosololaka te oyo boboyaka kosolola yebake koboya kosolola ebotaka makambo ebele na kata mitema baincompréhension makalisi ya lokuta mosu ekomi koyeba na motu mpo na nini boza kokomunike te whatever happen to eloko ezali kosepeli te bosolola bamama il faut kosolola parce que ntango bosololi te okomi kopense bamakambo na ndenge na yo ekomi kokreye yo makambo ya ndenge na ndenge na motu banda lelo bamama biso bato tobala baoyo nani babali te na baoyo baza kobala na mutu na yo tiaka eloko ekosunga yo eza dialogue soki dialogue eza te esika wana bosana parce que bokovivre na baincompréhension bokovivre na kokaniselana il faut ezala kaka nzoka eza nango bongo te il faut ezala kaka nzoka eza nango bongo te alors mpona kosukisa
na koloba likambo moko oyo eza ya biso nyonso oyo etali mpe na bamama te etali biso nyonso likambo ya santé. Chaque fois mikolo nyonso tozokobeta sete mpo na santé bandeko, tozomona mokili ndenge ezomema biso, tozomona bamaladi AVC communauté likambo mokie na bana mikie ekomi kosala bango bato bakomi kobela mitema. Eza na raison mosusu te, tokomi surchargé yango wana biloko misato oyo nga na koko rappele bino lelo oyo fo toyeba makambo misato esimbi sante na biso ya liboso, nutrition na biso, elieli na biso totala nini tozolia. Ya mibale, il faut to exercer nzoto eza na besoin ya kose exercer. Ya misato état moral, soki biloko misato wana okundani nango yebake nzambe kaka nde akataka mokano ya moto me na bomoto na biso nde tovandi boye mwatambola ye ngopusana na vi na yo na sukisi wana kombo tata mwana mpe molimo sango. Amen. Obosani yango zaki na question nango. Donc papier oyo ezali esiko omoni oza na question wana kati koma mbala moko po obosana te. Na bandi mpo na koleka tokoleka sikoyo tokopesa parole na biso epai ya papa. Na komba tata mwa molimo santu toyoki ba intervenant wa basili koleka na kati mesika oyo bana na papa Joël ti na mama Julie. Vraiment merci na intervention na ba intervention na bango basali. Vraiment basaki très profond. Mais comme les gars kolobila lelo sujet oyo ya libala sujet ya ba conjointe eza likambo ya kolobela mbala moko boete. Na ko souhaiter que likambo fandeli lelo ba initiative oyo mama présidente azwi esuka kaka lelo te mais ezala ya continuer. Parce que quoi ndenge na intervention ya papa Joël na intervention ya mama Bibi dega oyo ezosalama na mariage totala na bato libanda te pa na biso awa na église kimbangiste ezali faute ya bajeune couple te. Bible elobi na biso mon peuple périt par manque de connaissance. Biso l'église kimbangiste biso ba responsable nde tozali ba fautif, biso nde tozali koteya ba couple malamu te ou bien toteyaka ba couple te yango ba dega ezali kosalama ya liboso na biso bakambi ya mibale mariage soki esalami esengaka ke baparrain bakoka kocontinue éducation toujours kozala na suivi ya couple mais esalamaka ke omona bazwi baparrain lelo le basali kaka mariage esili baparrain babongi naza na leki nanga moko baleki toujours kose plaindre alobi me papa medali baparrain role na bango ezalaka nini parce que oyo anga parrain banda tosala mariage amonanaka lisusu te tokutana ata na matanga mwasa okuta matanga moni ndenge boza bien mama na moni te ndenge esili role ya parrain bayebi yango te ebiso mpe bayebi tokolukaka baparrain misusu tozoluka mpo parrain wana alataka malamu parrain wana soko ozwi ye akolueli osala parrain wana kosalela yo boye tozokende na nini wana parrain wana aza mutu ya Kongo. Or parrain azali mutu oyo akolandela suivi na bino ti liwai kokabila bino, c'est-à-dire azwi responsabilité ya baparent, azwi responsabilité na ya lingomba na couple wana ti mokolo bokokufa nde makambo wana esili. Alors likambo oyo tobandi ezali mateya oyo epesamaka na kisasa nga bana sala mariage tokendeki na bongolo baza na système neti mariage oyo kosalama na octobre ba mariage nyonso kosalama na octobre na vers fin du mois ya septembre babengisi bacouple nyonso ya ville Kinshasa bakei na bongolo kuna nde bakoteyama
papa pasteur bazali na maman pasteur côté ya bino na intimité makambo tout et na paroisse bisusu chaque paroisse eza na responsable oyo akoteya eza kaka te kapanza kaka évangéliste non il faut mutu oyo azali habilité oyo aza na connaissance azali na maîtrise mpe azali na expérience na makambo wana bakopona ye mutu akondo teya yo mais tellement que makambo wana esalamaka te awa na poto yango badega ezosalama ebele toza na baka ebele mwasi asali libala ke kuna azoyeba ndenge osala te mobali mpe azoyeba ndenge osala te bazokose komporte kaka ndenge wana après dega eye mais lelo ndenge bana napesa mingi occasion ya kolobela kaka batata tata azali moto ya liboso oyo nzambe asalaki adam tata nzambe asalaki adam nzambe asali makambo nyonso asali biloko nyonso mais na suka aye koraisonne ke alobi ye moko ke il n'est pas bon que l'homme soit alobi ke créons l'homme à notre image nde asali biloko nyonso na Genèse 1:26 alobi puis Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire nzambe asalaki moto mwana mobali to tata moto ya liboso asali ye na elingi na ye na ndenge ye azalelaka e nzambe asalaki moto akokozala nzambe kati na mokili donc azalisaki ye nzambe po akokonza mokili apesi ye devoir ya kokultive Eden mpe akoka kogarde Eden. Donc nzambe atiaki moto akoka korepresente tata akoka korepresente tata akoka kozala mokonzi ya biloko nyonso. Donc tata po yeba kozali moto ya liboso oyo nzambe asala na lolenge na ye, c'est-à-dire ozali korepresente nzambe po otambola ndenge nzambe akotambolaka okoka kozala modele. Mais nzambe nde asali Adam to tata akamataki ye, ce n'est pas tout de suite akamati maboko apesi responsabilité olinga nasali oboye banyama nyonso bazali mwasi na mobali yo mpe napesa mwasi non apreparaki ye pendant au moins 40 ans azoprepare et pour akopesa ye responsabilité ke akoma conjoint akoma mobali parce que balobi tata akotika ndako baboti na ye mpo akoka kosangana na mwasi na ye bakoma eloko moko avant apesa ye responsabilité nzambe atestaki ye ateste na ndenge nini akamati mpo ayeba ke moto oyo nasali akomi mire to akomi majeur to akomi na niveau napesa ye responsabilité asalaki nini ava apesa ye mwasi asalaki nini asali ye teste tellement atiaki bonzambe na ye kati na ye atiaki mpo arepresente ye atiaki mpo akonza atiaki ye mpo akoka kozala moto oyo akoki kosala lolenge ya nzambe kati na mokili akamataki apesi teste nini azwi banyama nyonso aye na bango pa tata Adam mpo apesa bango kombo na bible balobi nzambe afandi azali kotala Adam ndenge azali kopesa kombo bakombo batata na bamama so totali banyama nyonso baza na mokili na mokolo ya lelo soki toyebisi na papa Joël asala wa kolinga atya ordinateur ndenge atye boye akamata akotisa bango kuna na ordinateur na nini abanda sikoyo kobanda moko azobenga mwa ayaka aye alatali na ordinateur na pesi yo kombo boye mais ata asali yango na mutu na ye azali kopesa bakombo oyo ndeke oyo nani oyo pito apesi bakombo nyonso. Donc nzambe atestaki ye mpo amona ke est-ce que moto oyo akomi mire akomi responsable, est-ce que akotenir responsabilité ya kozala conjoint ya kozala na mwasi na ndako.
Alors, l'air a pesqué responsabilité wana. L'air a commencé à pesquer test wana plutôt. Nasima na yango. Nde azwaki likanisi ya kosalela ye molongani na ye, c'est-à-dire ya kosala Ève. C'est-à-dire Nzambe asalaki Adam moto ya liboso pour avoir représenté pour akotambola na lolenge oyo ya ye. Mais avant basala mariage, tata wana oyo basalaki Adam azalaki ndenge nini? Comment était cet homme que Dieu a disposé pour le mariage? Mutu wana azalaki ndenge nini? Tokolanda awa ya liboso moto wana azalaki na contact na tata Nzambe parce que azalaki kofanda na Eden, na jardin d'Eden ezalaki lieu de rencontre entre mobali to Adam na tata Nzambe. Balobi tata Nzambe abandaki toujours pour visiter Eden, abandaki koya toujours kokutana na Adam kuna. Donc afandaki na Eden oyo ezali lieu de rencontre na tata Nzambe. Yango wana tata fozala mutu ya liboso ya koyeba Nzambe. Fozala mutu ya liboso ya kozala na contact na tata Nzambe. Avant apesa ye mwasi azalaki na contact permanent na tata Nzambe. Likaba liboso ya mwana. Yami bale. Ada azalaki en bonne santé. Avant apesa ye mwasi te yaza malade. Apesa ye mwasi. Le mwasi akoya boyedo. Talaka mwasi ya wabandika malade malamugo. Tata ondekini ndwe. Na yebo malade na pesa boye yangote na sala boye bala na panzi yangote bala na lukika yangote mwasi ya tata Nzambe na Nzambe na aliyaki ke tata azala ya liboso azalaki le den, c'est-à-dire azalaki en communication na tata Nzambe ya libale azalaki en bonne santé. Yango na lingomba bazosenga ke avant ça la mariage faut yana ba test ba nini soki ozana SSSS oya kobota ekopesa mabulu oya sana sida soki te oya kopesa mabulu ali balingi ba biloko wana te. Donc ezali makambo ya sikate oyo lingomba ezali kotia lelo ezali likambo eutaka banana dana tata Nzambe azalaki sûr que Ada azalaki en bonne santé. Il y a les besoins azalaki en communication avec Dieu. Yami Bale azalaki en bonne santé. Yami Satou azalaki travailleur. Abandonné ko sala kati na Eden. Donc azalaki na relation na tata Nzambe. Azalaki en bonne santé. Azalaki travailleur et Yamine azalaki responsable parce que talanega pesaki banyama bakombo amoneki ya komi responsable amoneki ya komi majeur, c'est-à-dire sikoyo akoki kozwa responsabilité ya mwasi nde akamati sikoyo asali alatisi ye pongi nde aye kopesa ye mwasi. Poto que le banc, on dit pas plus que 15 minutes. Dans l'histoire, il y a 15 minutes, 20 minutes. Et ça, l'histoire, il y a Moulaye. Toneki. Donc, le banc. Tata Nzambe, lui, faisons à notre image et à notre ressemblance. Moto wana fallait azala ndengeni. Tomoni, mukabala Nzambe lobi na biso. Tata Adam basalaki na aptitude oyo ya kozala mokonzi. C'est-à-dire tata osala mapoza la mokonzi. Na etamboli ya tata komona ke azande mususu na mama. Mama kotambola mona maboko azokende soki ndenge nini. Mais tata kotambola neti mwa soda moko. Et ya mama mais tata mona voix basse. Au moment où on a chips awa, boté ma frite awa, tourner ma frite awa, quoi n'est aux aléas, to comme la soupe dans ça. So boté ma frite awa, bali awa. Au moment où tata commence à 10, malgré à lire dans mon ogonaï. Mais maman, on dirait ça de Goliath. À ce chips on a boy. À côté d'avant 3 fois. Non mais on est retourné dans le colonie.
bapanzi wana okezo mutu moka za kosto koleka tusa yo konda makasi eza mopanzi na yo te bokozala na problème na ndako yango wana biso na église kimangisa kozala chance tokendeki pa papa po atala ezaka te po atala foto soki mobali wana za kitoko tosoka te atalaka baparametre nyonso mobali ozwi est-ce que azali vraiment yo ozali vraiment moku wana outa pa na ye po boko kozala na problème te po de façon que écart incompatibilité ekokozala te incompatibilité na makambo ebele na compréhension mobali mosusu omona ye akomprenaka bien mais mwasi akomprenaka te atengelaki wana te mobali ta mosusu aza na posa aya akamata asola na mwasi na ye asepeli ta mosusu aye alingaka bana likambo ya kitoko mais mwasi atomboka ata likambo ya kitoko ata likambo azopropose ata kado po apesa ye mwasi atomboki donc ezopesake donc cohésion eza te donc ata na choix ya tata choix ya mama otala yango tokendeki na bafoto mpo ya papa c'est très important donc tozokende mbangu batata na bamama mobali il faut azala basalama na aptitude mpo akoka kozala mokonzi mpo akoka kokonza mpo akoka kozala chef mobali azali chef ndenge majili alobi yango mais que chef elingi koloba te ke chef neti armé otyaka nini oyo soki ozojoue neti oza gendarme na kati ya ndako tetetetete mama asala boye nalikota tetetetete na bonzambe nyonso c'est-à-dire ozali responsable ya mama mais na bonzambe tozokende mbango balobi tata etake moto ya liboso oyo nzambe asala na mokili il faut que okokozala moto ya liboso oyo koyeba nzambe koleka ndako mobimba papa fozala moto ya liboso papa ada azalaka moto ya liboso ya koyeba nzambe le basali ada mwama azalaki te ye mutayebaki nzambe wanda osola na nzambe naninga azoyebisa ye pesa bakombo ya banyama sala boye alors na couple pesa ndenge wana tata fo okoka kozala moto ya koyeba nzambe koleka na kati ya ndako yo fozala lokola paster na kati ya ndako wana meme oza paster te zala o paster linga koyeba likambo ya nzambe linga koyeba nzambe koleka mama oh mama ça mama pasteur mais yo faut banda tam sulu ko tuneba bobala ni ko sala titre ecclésiastique mais yo faut ça la makasi na likambo c'est à dire ko yeba nzambe ko lobate faut ça titre ecclésiastique to non faut owa na ko appliquer likambo ya nzambe volonté ya nzambe kati na libala na po ya ndo ko pesa kinya papa rôle là azali il est la tête de la famille. Ephésiens 5, 23. Il faut qu'il soit modèle quant à l'attachement à Dieu. C'est-à-dire, il doit mener une vie de famille qui plaît à Dieu. Tata faut mener une vie de famille où c'est plus sans saber. C'est-à-dire, il faut que les débauches, il faut que les femmes soutenent, il faut que il y a écoboté, il faut que la moto, il y a bitumbaté, il faut mener une vie où c'est plus sans saber. Ozali chef ya famille 1 Corinthiens 11:3. Ndenge na lolo, pose les premiers à connaître Dieu et à aider ta famille à mieux connaître Dieu et sa volonté. Tata pose la première koyeba nzambe. Pe ya ko aider famille na yo, ya ko yeba malamu nzambe na volonté na ye. Deutéronome 6:4 tina 9. Ephésiens 6:4 tina 5. Il est le mari d'une seule femme. Tata nzambe le asalaki Adam, asalaki basi mibali, asalaki kamwasi mo Eve. Alors yo ko corriger nzambe te que non awa na limite, alors na comme moi na ko sali do ambo ebele, 20 tout ça, si ko kuna luka neti mwana azana de yamuke azali te na limite si ko yo mwasi nga akomo ne limite. Pour ça
mari d'une seule femme. Il est le chef de la femme, Rosalie, chef de moi Sinayo. Ephésiens 5, 23. Il doit travailler. Tata Bosala. Tata Bosala. Bosala paraissait de Bosala. Malgré Tata, il faut que de Bosala. 1 Timothée 5, 8. Il doit aimer sa femme jusqu'à la fin de ses jours ici-bas. Foli na mwasi na yo tina mokolo ya suka ya mwasi na yo awa na mokili. Soki yo okende liboso saba. Soki yo okende muta liboso ti mokolo ya kotika mokili oyo. Donc foli na kaka ye mutu mususu te. Jean 13, 1. Là Jean 15, 13. Il doit continuer à aimer sa femme comme Christ aime l'Église et se livrer lui-même pour elle. Donc, pour les gens, si nous avons cassé, nous avons encore l'ingomba, père du Pessi, à pour nous l'Église. Il y a peut-être à la rôle. Aimez ta femme et ne vous agressez pas contre elle. Pour la moitié d'ailleurs, il faut toujours pardonner sa femme. Ma maman va s'accaparer au sali, au bout du salaire, il y a pas de ligne à téléphone. Assis ici, à comme à ça téléphone, à son là aussi ça. On est à servir Yomona, à quel âge on s'en sort à Kamoussou. Mais les gens vont dire ah, tu vas dire ça tout le temps, il ça là. Mais le faut dire ça là aussi là. Et ils vont dire que la maman bino pour ça la demande pour ça la kanko pour tata ni ça yote. Tata soka ye attends ça la téléphone tata nanu attends ça la ndekona ba ya tata nanu papa ye na s'occuper na ila ko so aussi. Et ça te cause beaucoup et ça dit ça même t'as dit beaucoup. Tata nanu s'occuper na tata donc on s'occuper ni aussi. Téléphone si. Mukolo to le problème ko balibala to le ko bebele. Oyo zaka une partie remise. Na koseka na président jo mo kusavo et continuer parce que ma kambezo le bele. So ki baba les ali ko kupoza ni faute na biso. Biso ba responsable totea ka batute, totea ka mambo biete. Et puis na shoa ba pare ba so sala msana ba wote. Ba so ko pandika na kite ba renda sisa kamata kei esili. Aso ko so so ka ko pare ni. Aso ko so ka ko pare ni. Te Papa, vous allez tendre affection à moi, Sinayo. Vous allez affection à moi, Sinayo. Avoir la tendresse à sa femme. Ne pas la traiter comme esclave. Moi, Sinayo, vous traiter les esclaves. Oh, yo, non, on y passe à Salaki. Oh, 3 fois, on a été voyage. On a été voyage 3 fois. Na keko sala kutu tina bisika na koko sala tena lata kabakama nini ndeku kwa kolona yo. Lelo so kumekite. Boza na tanga affection ya mwasi na yo. Papa, tu ne dois pas frapper ta femme. Okoko beta été. Okoko batrete été. Il faut prier ensemble avec ta femme. Faut ensemble la kailongo. Soyez bienveillants et francs dans la vie conjugale. Vous êtes francs dans la vie conjugale. Tata, faut éviter incompréhension à Katendako. 1 Pierre 3, 7, 8. Ta femme a besoin d'être félicitée. Proverbe 31, 28. Moi, si n'a pas besoin de féliciter. Et ça, madame, tata, féliciter moi, si n'a. Il faut exercer autorité là avec amour dans moi si nayo. Et on va appeler au yokaye. Jacques 1, 19. Tu dois aider ta femme, même à la cuisine. Abraham a aidé moi si nayo. Genève 13, 1 à 8. Ma maman va t'attendre comme vous avez parce qu'on a déjà signé. La canisse, tu vas continuer prochainement. Donc, bref. Makambo oyo to diko lo awa ezali ko senga ke ba parents il faut continuer côté ya ba couple et biso pe
baecclésiaste poto teyaka bamarie c'est-à-dire na kati ya baparoise na biso poto bongisa motu oyo azali habilité mpona kopesa conseil na bamarie nga avana bala papa ya mbuya que son âme repose en paix akangai nga un mois batukutu bakolo bakopesa oki ndoki tetonakisangani mpona miaka malaya donc alingaki aimplike nga apesa nga atransmettre likambo ya motuya oyo ye azalaki nango nga baexpérience donc na baparoise il faut totya bato oyo bavolonté ya bacouple avant mariage ateyi ye na ta moko boye mpo bakozala na base solide e tokonseyaka mpe bato oyo bafutur marie kopona pare mpona bipondela te mpona pare oyo kopesa yo conseil ya malamu na vi na bino mobimba tili boya kotika mokili oyo nasisi boye na komba tata mwa molekisaka batata oye lokito yokani batata oye batata oye 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 eyokani mpenza makasi na bandi ndenge biso nyonso touti komona ete papa paster asili kosala intervention na ye na deuxième partie na biso yambo tokoleka na baséance ya baquestion tokoleka lisusu na ntina ete tokoka kozwa troisième intervenant na biso oyo ezali papa pasteur Landu Malakidi kuna na mboka ya Congo na paroisse ya Delvaux. La responsabilité de conjoint dans le mariage. Et là, on compte la introduction, on va venir aussi de revenir nous, il n'est pas des années nini. Il y a la clé tout droit là. Il y a pour le bébé, il ne va pas couper. Il est difficile d'être un homme tout seul. Dans la vie, on te donne de la carte de la vie, on va aller dans la voiture, on va aller dans la voiture. Voyage ya kuongoza na mwanamke ili kama tunjio na accompagner na partenaire pour voyage ya kuongoza na kitu kwa sababu chacun de nous est appelé à avoir une part de notre partenaire oui ou non. Isso é o que nós estamos fazendo com a choix ya kitu. Ni kwa ya Proverbe 16:33 na tunakuwa kwa mabisho mmoja bado tupona makini. Busara di projet, nzambe nde ayali koshukisa ndenge komami na chapitre oyo nauti kopesa biso ningaki malisi tokeniki mingi pa ya papa soki foto ya moto mingani na ye maloba ezaka mibale nalingi mobali oyo abala ngai mosusu alobi na ye kotalisa foto alors papa ya defo atalaka posa ya yo moto ndenge okei kopesela foto wana soki otali shwa ya malamu te mobala mpe ezalaka na kokoso po bamama balambaka bakopesa ye mbisi ya mai me esili bandaki kopola na mashorna yango ata asali sosa ndenge nini kokonga te donc mingi cause ezali kokoya mpona shwa ya mabe oyo tosalaka nzwandeli ngombe ezalaka lesero ntango bandimi bakokisaka mokano ya libala ya petwa elakisi ete bazali na mobali bwataka nzambe en même temps bazali kotosa ordonnance ya tata nzambe oyo alobaki nokande bazili te mwana mobali soki akoli akende kosala na mwasi na ye bango mibale bakokoma moto moko mpona nini tata nzambe apesi biso mibeko kasi mibeko ezali te libala pe tokobatela yango te na majorité ya bato baya na mokili na misio ya tata nzambe bakoyaka mosali nyonso ya tata nzambe sabatiaka nyonso mobeko nyonso tata nzambe apesi biso ezali na sens spirituel oyo basali yango mpona mokano na nzambe balobi kaka totanga kosala ekobo te force ya mobeko ya kosala ekobo te ndenge kama mariage oyo tozolobela lelo na bino na mosika na ngai epai nazali tata nzambe atie mobeko ya ekobo mpo dabord ekobo ekabolaka moto na nzambe epesaka retard na destin ya moto
et de devoir naïf. Vous êtes père de la famille. Moi, je peux porter votre soumise. En tant que père de la famille, il faut avoir la capacité de pardon. N'allez pas l'attendre au nyonso et de la rosité dans les tribulations et dans la Allô? Allô? Ah, d'accord, ok. Le
maboko na ntina ya ntango oyo azwi mpona kosala intervention na forum na biso na yango sans plus tarder tokoleka mbala moko na troisième partie na biso oyo ezali partie ya baquestion réponse na conseil ndenge tolobaki topesaki deja baguideline na biso ou ba rules na biso ndenge nini tokotambwisela na troisième partie na biso oyo ezali ya question réponse et conseil tokoleka mbala moko na ndeko oyo abongisami na question ya liboso akoka kotuna tokoka kotia liboko likolo kosalisi nde tokoyeba tokoma kobongisa ndako koleka bamama omona pena mama asokipaka na ndako te me biso omona boye otala boye te na misala na salite te ke notikala bongisa boye na place nasalaka ta nakomi na mboka oyo mingi toyebi na hotel ya biso normalement sani to nzungu ekoki kolala salite te donc soki bolambi ifo bosukola yango ebendaka bamaladi ndenge ayebisaka biso donc bamoisi tolobenga bamoisi na nzungu donc yo kosalaka nyonso mikolo nyonso oui soki nabongisi ndako eza aide mais eza misala na biso te eza ebino bamama na yango kote wana bomeka kobongisa na soki boye na kobwa tata mwana awa ke ezali bate ya makate tozali kote ya ba jeune couple te ezali question ya mateya yango wana nalobaki ke baémission oyo to baforum oyo fo esalabaka de temps en temps mpo tokoka kokomble bavide wana oyo liboso oyo tobosanaki oyo tobosana c'est-à-dire quoi fo bacouple oyo bazali kobala na sika bakoka koteyama malamu ke tata soka ye mama fo tiela ye biloko ezali kaka wana te oyo papa blaise alobi bamama ebele baza wana soka servir mobali ye amati na ye likolo ye ake na ye na chambre aza na bareseau sociaux epai mobali akosilisa kolia masani kolala mpe kaka wana ta mosuti lobi akuti mpe mosala ye kokutama lisusu wana ozomona wana kutu te eza plus baservir mobali me biloko mobali atika biloko atika te oyo ata biloko etikali wana elali wana lisusu ti lobi tata bauti mosala ye kokuta biloko wana oyo atikaki ezaka wana na balongoli te ozomona donc bamama fo babanda koteyama banouveau bacouple ya sika po ebanda koteyama lipo soki babiloko wana esila bamama na batata bamama oyo bazali koyoka makambo wana awa bakamata bachange c'est-à-dire bayebake soki mobali aye yo nde mama fo servir ye etata fo azala na basani moko spécial oyo alelaka okokamata te ka sani ya mbele otenge mwana maboko shofa biloko nde kuna ale tata yebi te alelaka sani nini alelaka na sani nini tata ta mosu azolela na sani ya moke ta mosu sani ya mwana kuteleki monene fo tata ye moko akende koluka sani soki na nini na kitchen mama fo osombela tata basani ya spécial oyo ya onolela waike wana baza basani ya tata biso nde tokolaki wana basani ya batata nga na ndako na ngai bolimisa ngai na sombo ya ngai ya tata namoni ke sombo maka te ngamona bisombeli imaisoe na kati ya koede na bisombeli na moko na baokia te wana mabeto malao bolimbisi atuka na ozwata mingi te nazalama na mentalité te ya kokote mosapi na l'un l'autre nga susi na nga ezali ere moko tozotala mpe condition tozovivre te bamama na biso to bazali na kati ya kinshasa nga nayebi ke baseur bazalaki ntango mosusu baseur balambeli biso bana oto baleki na bango mama azwi soin ya papa soki ndenge lokola nalanda lokola papa apesa exemple na ye mo nga mpe napesa exemple na nga na bali tosali 6 ans makila moto mama tokomi na bana misato
chaque jour. Dans exemple, papa. Tokomi na bana misala. Ye asalaka ntango mosusu nga mpe nasalaka. Ya uti musala nga mpe nauti musala. Siko ntango tokoya aservir nga lelo. Lobi kuna servir nga. Troisième jour aservir nga takomi nde mwasama te. Mosusu mpe ezalaka. Nayebi ntango tobandaka nakoya na ndako bateli nga mai ya moto na tie makolo. Turo okoya bana nanu bazosokola bango. Est-ce que ça va faut qu'il y a maman de condition il y a vie autre alors tous à la vraiment nous quitter précéder à refuser par maman ba yebi te tam soupe ba yebi mais condition toujours vivre et ça n'est ni mon côté la souci bon Osenga kuna na presse bati la biso photo ya papa ndenge aza kotuta photo. Nakanisi tolandi papa Blaise, tolandi pe explication ya papa na biso eza ndenge wana ndenge mama selo autaki koloba na kati ya ndako il faut tozala na communication, dialogue eleki nyonso. Ndenge papa Blaise alobi vie ya bamama na biso ndenge bazalaki kovivre ya solo eza différent na vie ndenge biso tozovivre sikoyo. Ndenge papa pasteur alobi il faut tout ça la conférence pour bana na biso ba yeba pe vie wana ndenge bango bazalaki kovivre. Il faut bazala nango na mutu mais eloko nini ezosalema na mokolo lelo biso nyonso tokomi occupé ezala bamama ezala batata mais tata na mama ndenge bokoyokana na kati na ndako na bino ndenge bokosalela mais ekoma te obligatoire. Il faut que tata soka lambaka fufu po maman zate et comme nyongo que tata il faut que lambaka soko lambite mama tango ko uta musalo batu ko tombokela tata te devoir na biso ba mama eza kosala musala ya ndako tata soka ndimi ko pesa yo maboko eza andimi soki na sengi photo oyo pona ni mama bibi wana vandi pendeni exemple na biso ba kimbongiste papa mwalongo azo tout a pondu elingi kolakisa teke mukolo wana pondu soki eza papa soki asimbi yango te mbaki bifa tomboka te pilipili eza pilipili azo tuta alakisi ke tata pe il faut aider mama na kati na ndako tata il faut aider mama na kati na ndako tozala lokola tata na biso pe mama eza te ke tata soki aza koede yo ekomi devoir ya tata il faut yeba ke aza koede ngai mpo aza pe mutu asali full time alendi tika aede mais ekoma te ke fo kaka tata salaka soki tata sali tokomi koswanisa yo komi kobundisa ye to se comprendre to dialoguer to se communiquer na kati ya bandako mpo bandako na biso ezala na kimia yango kana lingana bakisala kokwa tata mwana mpe motiza na oyo mama pasteur Brigitte auti koloba sur oyo papa Blaise auti koloba na ndenge papa Joël mpe auti kosala intervention na ye en tout cas bandeko na ngai ya solo esika toutaki ezalaki mpenza ndenge wana papa Blaise alobi papa na kati na famille to na kati na ndako azalaki na sani na ye bamama na biso bazalaki très bien élevé e bayebaki ndenge kosoigne mabala c'est vrai que moi kao ekoti na moi alino na mabala kasi na yesu kosoutenir liloba papa Joël auti koloba na ndenge ya kosentraide na kati na foyer batata na bamama na Afrique au moins toza na une grande famille toza na baniese oza na bana misala oza na bato baoyi kopesa maboko kasi bamboka toye bamboka oyo ya poto vraiment ezali mwa pasi ezali pasi parce que mama fo akende mosala papa fo akende mosala bana mpe bakei ntango mosu ekozaka mpasi ata salaka mosika mama mpo asalaka mosika mais ntango boya kokokutana vraiment lokola balobi 1+1 epesaka 1 toza eloko moko ya solo ndenge bateyaka biso babi mwasi fo azala marque depose ya mobali donc mwasi akozala nde mobali alingeli e ekoki mpe kozala nango mpe vice versa tolenge na mabala kasi ya solo nde mama Brigitte alobi
ezali devoir biso bamama tosungaka batata mama akolamba biloko akoservi tata na sani kasi cela ne veut pas dire que lokola le papa qui est le chef du gouvernement hier il faut avanda kaka na sani mama fo abanda koservi oui c'est comme ça mais ere moko mpe mama mpe toza bato mama parosa mpe aza fatigué alembi pour ceux qui maman vit pas si lelo kozala pas si ya tata pas si ya libota alors il faut toyeba ndenge kosungana bandeko na ngai eza na ndenge te ke no mama atombani aleki likolo ya mobali te ezali na karte ya aide na karte ya libota na bikomba te pasi ya moko ezali pasi ya bino mibale donc kolinga te yo tata ovandi lokola mama autaki mosala mpe lokola ye alambi lokola eza mosala na efo alamba servir yo alors lokola tie basani ye mpe kaka fo ya kolongola tata mama tozana boyokani kati na libala ezali ya biso pasi ya moninga il faut ezala mpe pasi na yo tradition na biso africain lobi ke mama nde akofungaka ndako mama nde akosalaka nyonso kasi cela ne veut pas dire que non atoza na makasi oyo kofunga mwasi na yo te po mwasi wana ozosala ndenge soki akoyi malade mosala yo okenda mosusu te mwasi akolala na mbeto opita kasi yo tata okokata mosala okoki kosunga mama yango wana tolinga te bamwana biso bakoma na niveau na batata s'il vous plaît topesanaka maboko topesana maboko pasi ya tata ezali pasi ya mama pasi ya mama ezali pasi ya tata donc eza vice versa fo topesanaka maboko nakanisi mwa moke na wao bakisaka yango wana merci eza malamu te ya solo na nyonso elongwami awa ete bamama na batata mpe batata basungaka bamama tout d'abord na banzi yo mama na kati ya ndako oza na programme ya ndako na yo mobimba oyebi ete lobi na kosala boye lobi ntango na kolamuka na kosala boye tozalaka nde mama mosusu asalaka dilundi vendredi samedi ezali free omona mama wana nde mosusu asalaka lundi ti vendredi nde mosusu samedi mpe azwi yango ndako akosala eloko moko te akolamba te parce que oyebi yo mama devoir na yo tout d'abord ya kosokipe ndako eza nano epai na yo mama papa oya po te apesa maboko oui papa azosala yo ozosala mais na makanisi na biso ezalaka tout le temps ete devoir wana ezali kati na ngai okomona mama mosusu même kolamba ozolamba te même kobongisa ndako ozobongisa te même kosala makambo mosusu ozosala te wana okoloba nini eza mpona nazosala mosusu okomona oza na bana ozala na bana yo ozala na bana te fo oyeba tout d'abord devoir na yo ya kimama parce que ntango oza na programme na motu na kobandela wapi na cuisine na kosilisela wapi kotoyi soki samedi lundi au vendredi oza occupé bongo samedi parce que samedi okozwa ta ya kobongisa ndako na yo samedi okozwa ta ya kolamba esalaka mpe esengo mingi deux fois bana bakokuta na ndako turbulence mwa koningana bazali ko witness baza témoin bazovivre kobenda na mama na papa donc soit na mama na papa bana baza présent donc sous violence bana baza présent discussion bana baza présent question papa vini ezali comment biso bana ou bien bana bakoki ko mieux supporter baparents na kati ya mabala ou bien na mabala na bango. It's very easy to have a favorite or to pick a side when it comes to seeing mom and dad argue. Mom and dad are going to have discussions. They are going to not agree on certain things. But it's very important for children to not pick sides, to not take mom's side and to not take dad's side, to not be biased. Mama na papa bazo discuter, bien mama na papa bazo swana. Dans mosusu kutunda likambo ya yo mwana, oyebi raison pour laquelle bazo swana. Nazo le bana papa vini que c'est important pour na bana et là de façon bakoki ko assister ba parents et ça pas dans ba partie privée.
donc bazala pour la maman te ou bien pour la papa te ou bien na kati ya discussion wana bameka don't get involved, yeah, kokota te, don't get involved, yoko bandi ko gangi la maman ou bien yoko bandi ko gangi la papa ou bien non. Soki oza yaya, oza na baleki, bino nyonso bozomona, zwa baleki, benda bango, kende na bango na mwa chambre, distraire bango na makambo susu. Move them away from the scene. That's one way. Nyonso vraiment ekozalaka conseiller to ezalaka malamu tata na mama soki boza na problème il faut ko éviter koswana na miso ya bana soki likambo ezali ata koswana ata ndenge nini kota na chambre kotika te bana bayokaka tata na mama nyonso baza kodiscuter wana ya liboso pamba te ekokoma toza bamodele nakanisi présentateur au bazalaki ya balobaki tozala bamodele na kati ya bafamille na biso wana eza likambo ya liboso evite bana na yo bayoka ndenge bozoswana soki esalemi na miso na bino evite yango ndenge mama bibi alobi zwa bana oyo ya bamikolo kotisa bango na kati ya chambre epuis yo soki oza mokolo mwana oza mayele vandisa tata vandisa mama ke ndenge boswanaka na miso na biso esalaka biso malamu te kozwa parti pris te ndenge mabibi alobi esalaka biso malamu te eza kitoko te pesa baboti na yo toli en tout cas ekozala te likambo ya kitoko soki baza baboti ya mayele bakozwa mayele nakanisi bakanda kosala yango lisusu liboso ya bana te nakanisi yango wana kaka nalinaki nakanisi merci. ezali ndenge bana bakomi instrumentalisé epai ya baparent epo na kati na baconflit na bango baza nango na kati to éviter vraiment que maman na papa boza na problème oyoka mwana bakomo ebiso mwende tata na bino azala ye soki asiliki fabeta kaka mwana paye na ekole alobi mama na biso alobi ke papa na biso azala kaka violent ale ebandi lisolo papa mpe omona mpe kuna na kwena ya komofinga mama azwi mpe mpa na komoyebisa bango ke mama na bino ndenge aza wana atanga te boye naza sur d'exemple moko na otopesa oyo asere oyo akufaki na Nigeria eloko ezali kosala ye mpasi mingi ezalaki non seulement ke mobali azalaki violent contre ye mais mobali azali utiliser mpe bana mpe babeta ye alors to éviter vraiment koutiliser bana na baconflit na biso. Merci. Merci mingi papa jongole toza nango biso baparent tata to mama tolingaka ya moko intimide bana ozomona ke faute ezali yo tata to ya yo mama donc niveau ya intimide bana alors sokomoni papa to mama alakio atitude wana kozala na intimide te parce que eza nature na bango nature eza ndenge wana mais yo fokele tout droit na pointe na yo lingo otalisa bango ke na sécurité na comportement wana et surtout biso bandimi pardon bolimisa surtout biso bandimi toyebi ke biso basengaka comportement na biso eza tout à fait différent parce que biso toyaka église bateyaka biso totosa baboti na biso kasi baboti mpe sengeli tolakisa exemple ya kitoko epai ya bana pamba te éducation ya bana eukaka epai na biso baboti alors biso baboti soki deja oza na mwana soki bomoni ke bosi bobetisi devant bana boza na attitude wana kointimide bana te bobangisa bango pamba te éducation bana balazaka na école ekutaka na ndako ndenge papa jo wala kusi alobi kuna donc foto bongisa ezali na biso soki omoni papa alinga intimide yo kobanga na yo te ezali ndenge na biso me yo kobosana te pourkui olingi oapproche bango attitude wana ezali ya kitoko te kazengala bato yango wana eza mpenza molai te mais premièrement na remercier mpe baintervenant nyonso na nyonso balobi en tout cas félicitations. Alors soki tolandaki papa pasteur à partir ya Kinshasa oyo apesaki biso base et principe oyo esimbaka mariage aparlaki un peu na fidélité. Mama bibi mpe juste na debi ere apesaki baplainte oyo bamama apesaki alobelaki mpe makambo etali fidélité.
Oui, maman a fait ses plaintes dans maman. Mais si on regarde les statistiques, on appelle ça qui? Et checking un peu la situation, on a mis le lit, mais maman Bibi, statistique au PC, il y a 8 dixièmes, il y a donc 8 sur 10, il y a maman le lit que non, bazali infidèle. Échantillon est-ce que ça a 4e moment la est-ce que ça a 4e société la société congolaise tu as un peu perplexe on va répondre on va éclaircir sur le côté ceux qui n'ont le vie sur 10 parce que va plainte oyo na tunaki va plainte à ma maman et aussi na foyer mon côté et aussi na foyer différent Nakolo le bezaki mixte, les cas d'église, les équipés par camarades nango baza marié, donc Ibanda, donc ami nango baza ba Kimbangi c'était, bao pe baza ba Mindeli, bao pe baza ba Noir, bao pe baza ba Kimbangi, bao baza A. Donc ceux qui n'ont pas 10 filles ou 10 mamans ou bien 10 women au baza marié, most of them spoke about infidelity and cheating. Parce que, et là, on a remarqué qu'est-ce qui est considéré infidèle, et ça est différent selon mon la tournée. Maman, sous infidélité, va considérer et ça par téléphone. Ceux qui déjà, on va dire qu'on solo là, moi si mon sous. Parce que tant que je toujours quand ça, oh, mais nous considérons déjà infidèles, nous sommes déjà infidèles, si on peut déjà dans ma ici, il y a peut-être dans les réseaux sociaux, dans ma friend, bien dans ma base, d'une manière où ils ont propreté, où papa n'a qu'à dire vraiment pour cela, moi c'est nous pour voter. Déjà ils ont considéré pour la maman infidèle. Nous sommes proprement dit, où il y a infidélité au toyer. Nous sommes moins careful parce que tout ça n'a pas mais nous sommes pas où il y a proprement dit. Mais Ezaki tellement ébélé. Ezaki ébélé. Parmi les bateaux, on a tout qui everybody spoke about it. En plus, c'est comme, pardon. Et comme dis-moi culture moroboye, na ils ont qui push dans les réseaux sociaux que papa it's okay. Les gens disent moi applaudis. Accepter. Et comme culture normale. Et comme moi culture normale na lelo pour papa comme ça déconner bien ça et ça pe na ba maman na lobi parce que na lobi là côté wana ba maman mais papa peut ba ça il va plainte wana que ba maman pe na ngam na bango bazo déconner encore plus grave encore parce que ba maman tam sous ba tika bana ba sous bazo tika mabala akei atiki bana atikeli papa bana plainte en haut et ça fait la côté à papa. Responsabilité de rôle, il y a papa. À quelqu'un qui est un peu à côté à Bonzambé que non, papa, il faut tout ça à Bonzambé. Et puis, il y a plus que maman. À l'Indengue, comment il peut la Bible. Mais ce qui est totale réalité. C'est totale réalité. Ils sont en église, ils sont dans l'église congolais ou bien africain. Au monde maintenant, presque 80% est fidèle et ça va maman. Si on a les pères Cindy Penza va foyer, côté à ma bonne délit et ça va maman. Biso va papa, to semble la rapena mingi. Alors, makambo lobi kuna. Na réalité ndenge tout le monde là est-ce que vous avez quelque chose à ndenge moko ou bien au lobaira biloko au lobaira wana 5 balobi papa Boaz la premier à connaître Dieu, à aider sa famille, à mieux connaître Dieu et sa volonté.
ngai na interprété na lobi makambo oyo wuti na butu na late me wuti na Bible ne lobi ndenge lolenge tata akongo zalela. Alors soki biso batata to sala wote yango raison pour laquelle to yesika o poto ye kola to meka ko sala nango. To lobi be makambo mama a basala ngote sana tata na mama ezate niko lo bateke sikoyo eyeli ndenge nini. Donc mama po ye kola soma sana tata na mama spécial hotel la kaiwana na biloko. Nous sommes comprendre. Toye awa nde to ye la papa ope. Babiloko ope na lobi awa ezate ke nyoso na lobi awa ngana sali na ngona za modèle non. Mususu pe na lobi awa me ngape no sa na modèle. Ah fona kamata na banda ko appliquer yango po mama ya connaître ça utokoloba. Po to ye baba devoir na biso. C'est-à-dire devoir na ngaso lobi ke fona ye banzambe ko leka mwasi. Fona sale lango. Soki te na zo désobéir tata nzambe. Devoir nanga sona lobi ke pona servir tata. Pona servir yango na ko ba tiko pona poto na servir tata tete. Po servir tata eza devoir na yo. Ko ba tiko pona poto to sala te eza rôle na yo. Nzambe ayeba ke to ko na poto. Ayeba ke to sala na mbo ko to sala busy. Busy o ezaka a na poto na kisasa pe to sala bato ba sala ka mama ba sala. Me ba remplisa ka devoir na bango. Mama de connaître ça ko ba awa. Semaine mo mo so sala lundi ki vendredi. On doit la taille à servir mon mari. C'est bon samedi. Na dimanche. Tata souvent que comme si le bloc la ligne parce que vous la porte. Non. Donc photo yé on va devoir na biso. Papa be awa ngai ayo photo yé ko na devoir na biso o zaba de ya wana. Mais ce que vous savez d'abord yango to ya photo apprendre. Donc babila comme susu ezo salama na mabala ezali po na bozanga koyeba. Mususu ba yebi mazobeta ngokara. Azobeta ngokara. Donc ezali photo appliquer parce que eza maloba ya nzambe ne lobi bongo. Mo loba ya nzambe soko koye komi mobeko. Soko tosi amote otosi nzambe te. Eza kutu likaba interpréter o maji dio na eza nzambe. Eza na Bible. Donc na kanisi o comprendre. Na sisi wena koma totoma woni o sa amen. Maman Diakonesse Toropesa Andela pour répondre à deux questions comme ça, tout passé, la bande de question, nous bon, tu la vidéo du sous pour la pour continuer pour répondre à la question au du Bosso. Merci. Question à Bosso va tourner. Pour la ligne, génération la vie sur l'élo, divorce et commis et belé. Question à l'ibale, tu as répondu à la web pour ça, tu as tanganyos. One par one. Olandaki, ndenge na pesa ki introduction na nga. Biso nyoso toyebi ke tozo passer ba période moko ya turbulence na ba foyer. Na ndenge na nazo komona eza par rapport ndenge mokili ezomema biso. Mokili ezomema biso na vitesse moko boye ke presque nous sommes comme une impatience. Et comme on dirait ma cambo bando comme la biso est belé, nous sommes comme on luka akachap, toke côté financier, ma cambo wana nyonso, soko sangisi ya wezo pesa ke ba déséquilibre eza la bozo kali eza na ba foyer. Mais na makambo to sali lelo, ma solo to solo ni lelo. Soki to zongeli yango to meka kolanda. Na banza tokozala épargné depuis tokoyi koyete baninga mosusu na yebi te ntambo mpona nkoloba yango wana bamisusu bakoyi kobakisa ya mibale mpona nini bapapa bakomi na violence avant mariage mpe après mariage. Likambo ya violence nga na koloba boye d'abord avant mariage ozokende na libala omoni déjà violence ya ndenge wana epai ya tata alors kozala pressé te na kokende na libala ozwa temps na yo orésoudre nanotala makambo ekozala ne parce que une fois bobalani explication nde boya lisusu te donc il faut koluka kobongisa yango avant bobalani. Ale soki bobalani nde likambo yango yango conseil oti kopesa masikoyo mpona batata mpona violence eloko wana eza malamu te toyebi nanu ke violence déjà eloko nyonso ya violence ekilisaka nzambe ekilisaka molimo wa nzambe. Alors ntango bozomarche nde mwana ndako na bino boyebake ndako na bino eza vide
tozoyeba lisolo papa Fumoloka bandaka koloba alobi papa Simon Kimbangu chaque fois bazali koleka soki aleki na monkoto wana mpo akutana na papa Fumoloka soki akuti na kati ya lupango na monkoto peut-être bato moko boye baswanaki to bato moko bazalaki na mwa problème papa Simon Kimbangu akokota te yebake papa Simon Kimbangu akoleka. C'est pour nous dire que conflit ekimisaka molimo ya nzambe ntango tozosala makambo wana ndako na biso ezotikala polele ndako na biso ezozanga ame na kati o eva ekoya kodétruire bino ata likambo mokie bobulungani mpe mpasi ekoteli bino nakoma tata mwana mpe molimo santo nalingi nabakisa mwa moke na likolo oyo mama évangéliste awuti koloba mpona likambo ya divorce baraison nini ezali kosala ke divorce ezala mingi na kati na biso soki totali la majorité na biso toza awa toza bakimbangiste tolobe likambo ya choix eloko oyo ezali très important eza ya koyeba kosala choix malamu mpo soki osali choix malamu na moi tokoki mpe koevite nzela ya kokenda divorce biso bakimbangiste toyebi baetape nini oyo tokosalaka avant que aux engagements na mwasi to aux engagements na mobali. Papa pasteur, je pense à l'obéla Kiamo que donc il y a une procédure à mettre ma photo et pas ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ou azali chef spirituel ya likomba. Yende akotala soki nzela wana ezali ya yoto ezali ya yoti. Donc une grande partie déjà il y a pour éviter le divorce déjà la procédure wana otokina na photo et pas ya papa yo ta okende kosala choix oya yo sans pour autant otia nzambe na kati ya likambo na yo ta okende okutani ke boza compatible te esika tozomona ke divorce ezali kokota mais soki omemi photo et pas ya papa otie mpe nano basentiment na yo na kati te nzambe akotalisa yo vraiment que oyo azali ya yo to azali ya yo te kotalisa mpe oyo papa atalisaka biso elakisi mpe te ke na kati ya libala problème ekozanga ekozala na ngombo libala ndenge tolobi ekozalaka toujours abattu na diable mais départ na biso nde ntango mosusu biso bana ya ndako ekozalaka mabe mpo ete tosalaka choix ya biso moko etotiaka nzambe liboso te likambo ya bashwa ezali mpe te moko tolobela mingi na kati ya afki eza na baetape ebele ifo tolandela eza kaka beauté physique te eza kaka te mpo aza na job amalamu oyobi mpe job ekokufa eza mpo kaka te aza bogar to aza na ba six packs nyonso etali physique yango te ezali important donc eza na bapoint très capital oyo esengeli ke biso bana tata Simon Kimbangu na kati ya lingomba tata Simon Kimbangu il faut tolandela yango à la lettre mpona koevite badivorce inutile tokopesa message moko na suka oyo papa Simon Kimbangu kianga nazolobela likambo ya divorce baconséquence ya divorce eza nini sur le plan spirituel na kati ya motili. Donc c'est dommage que les jeunes baza libanda il fallait normalement baza na kati pour bénéficier na autozo lobela. Donc les cas de divorce ils ont des moments plus au bas tata Simon Kimbangu ata kuto échauffer lo na ndako ndenge nini ata eyinde lo ndenge nini il faut kaka toza na kati na vie ya prière ya koza na communication pardon eza na kati na biso po même na kati ya bible lobi que makambo ekobomaka libala ezali adultère na kindoki mais soki oza na bolingo ya mobali na yo to ya mwasi na yo okoki kolimbisa mpe koavancer. Donc nyonso ezali kaka konage kaka na kati ya kozala na kati ya bonzambe zala mwana bolingo mpe komisala donc ata mopepe yango eyeli yo ndenge nini okoyeba kaka na kokomisa nasokisi mpo wana komba tata mwana mpe molio mosanta osalaki choix comment éviter maintenant divorce na choix ososala parce que osalaki choix eloko ezali kosala bacouple pasi eza manque ya compromis moto alingi koback down te nga naza na raison ego donc orgueil moto alingi koback down te nga naza na raison yo oza na raison moto alingi kokita te réseaux sociaux soki boza ba nouveau marié éviter
éviter les réseaux sociaux à tout prix. Parce que la carte des réseaux sociaux, des push for me, et ça makasi. Do you, et ça phrase moko et le bamaka mingi na ba réseaux sociaux. Donc do you, ça veut dire fais ce que tu es heureuse ou bien heureuse. Donc occupez ceux qui m'ont envoyé as long as you are happy qu'occupez bato mususu. Donc do you, sala oyayo. Sala oyayo. Donc ce que aujourd'hui idéologie wana bien idée wana omemia wana kati ya libala ekomi vraiment basi po et okoma na ba conflit ozomona neti mobali azo kale yo ou bien azo freiner yo ou omona mwasi neti azo freiner yo azo kale yo moyen pour avancer exact. Je balobeli yango que eza malamu plutôt continuer pour parce que les bandaki boche titre wana responsabilité ya ba conjoint na couple ou bien na mariage. Je me suis posé la question de savoir mais pourquoi thème oyo. Mais après l'intervenant bossa lobby a mis balai et puis ba maman na biso ba intervenir na yo comprendre qu'il y a un problème tozanango na niveau ya communauté na biso d'abord congolaise et puis na kati ya lingomba. Donc il y a un problème. Et puis la question pour poser peut-être ceux qui qui maman Julie n'a pas m'aider à peut-être poser ma question parce que là qui est vraiment très profond et puis va expliquer ma ramio son ndeni tokoki kotambola. Ngana lingo lo bakani kamoko ndeni toye awa ezaneti tokei pa ya docteur to bani boye sa docteur ba passe na biso. Alors docteur alingo ça la diagnostic alingo pesa biso ba conseil mais parmi ba conseil ba pesa biso on dirait to lingo oh non nga penza na par exemple mo simple a remarqué que il y a la pilipili alingo lo banayo que non tika volia pilipili mais yo on dit ah mais nga vraiment pour tika pilipili vraiment dala kaka lo no salia que ça il faut aller à pilipili et pourtant docteur a montré qu'il faut tika pilipili na zongi pa na biso background na biso ba congolais ba africain to yebi lisika to uti to kolo bateke non botala kaka bamboko to fandi busy et puis tala kaka à l'époque ba parents na biso ezalaki boye biso to komi boye et puis toujours comme moi pourquoi bato ba divorce et komi belé et pourtant solution ezaka na maboko na biso et surtout que biso za ba kimangis référence na biso zalaka maman Mouilo na papa Simon Kimba. Ceux qui ont un problème doivent se référer à maman. Alors il y a un qui pour la question de mes interventions pour conclure ma remise sur tout le monde. Deux choses. Oyo et le bami on a retenu peut-être baninga pour retenir. Il y a liboso et le bami qui est un manque de dialogue. Donc dialogue est un alors doré c'est le Cameroun. Donc ça la tête que tous ali bandini et pour tous ali africains. Il y a mis balé et l'autre zozan n'a pas na biso ou ils en Afrique et ça la où il y a biso zate la counseling service ou counseling services. Na ba paroisse na biso zate. Il y a un moment où on a problème. Donc papa pasteur ba responsable bazawana peut-être les ali kamoko tout instaurer en haut quatre ya ba paroisse na biso de façon que doit aider ba couple où tous un problème ou toujours continuer dans problème na ba leki au bazoya ba boya kobala aku ya monga na no ba kisa autant la sujet de la qui a lelo de la qui awa en tout cas pour l'anglais la qui très important surtout partie à liboso oyo papa Joël abandé pour introduire likambo ya violence na ba couple. Et puis, la phrase ya tsaki liboso kanga motema na moni mingi to jump
toke na makambo mosusu oyo déjà papa Médard na maman Julie barépondaki na couple mingi en tout cas surtout na biso africain même na makambo mosusu biso tomona na niveau mosala couple mingi bazo died silently surtout basi vraiment en tout cas chez moi na ya famille naoyi kodivorce te bakomonake na bomi libala nakanga motema naoyi kosala boye te parti wana eza vraiment très important nasi naboti bana navanda kaka nasala boye en tout cas nakozonga lisusu na baréponse ya détail te ngai mind na ngai yaka plus namonaka ezala na communauté na biso ezala na lingomba focus mingi eyaka kaka epa mwana mwasi epa ya maman jeune fille azokende libala en tout cas à 55% dans le well prepared. Mais na mi tout n'aura toujours question est-ce que bana mibali bazalaka préparé pour na kovanda na libala même na niveau église na monaka awa lelo tozoka bamboka za longo mama nasha sungaki longo moko bakobenga bamama bakobala afiki ata na dernière minute bakoluka ta 1 minute bateya mama jeune fille oyo azokende libala ata na afiki na mona na ngomba lebele est-ce que na lingomba na biso po tozokoloba na cadre église bazwaka temps mpe ya kopréparer bajeune garçon bapapa ke ndenge nini akokende na libala en tout cas ngana namona te je pense eloko wana mpe eza très important parce que focus mingi ezoyo na biso kaka bamama toservaka te tosalaka bo oui baréponse mingi ata ndenge tozoba na société tozali soki po préparer mobali oyo mpo azoyake ndenge tozokende kobalana na poto peut-être makambo kozala ndenge towutaki nao na kinshasa te soki bapapa mpe kota bapapa ezala na famille ezala na lingomba surtout ezala na paki bobandaka mpe kopréparer bajeune garçon bana mibali ndenge ya kokende na libala po bajeune garçon mingi bayaka non prepare mwasi kaka nde basi baprépare fosala boye ntango akomi na kati amoni azomona liboso te moyen mpaka peza te azotala chaîne ya famille chaîne ya lingomba nga bateyaki nga na libala nakanga motema yango basi mingi bazodai silent te en tout cas nayebi te soki eza question ou suggestion je pense que ozala malamu ezala na lingomba ezala na bafamille tobandaka mpe kopréparer bana mibali parce que tolobi biso nyonso tokoma motu moko mwasi soka ye na éducation to ndenge baprépare ndambo mobali mpe soka ye nango basangani je pense que couple wana ekokende liboso en tout cas wana ezalaki kaka suggestion nanga mpona lelo na suksi boye nakoma tata mwana pimoli mosamba mokolo ya misato mpo bamama bayaka bo babengi bamama fi mais oyo ya batata bandanga na kota église kimbangise banda na Kinshasa ti lelo na mokolo moko te namona o bapapa paster bavandi sono mbuta boye po ateya batata na makambo mosusu oyo toyebaka te na oyo mpe toyebaka namona na ngai te tozongo kaka donki donc na likolo kaka ozomona alors babiloko wana yango lelo oyo tozomona baconséquence ya bamakambo mingi ndenge ekomi koyela biso et surtout na lingomba ndenge bandeko mosusu bazotoloba papa Philippe na maman Julie papa Passer mpe Médard otolobela yango alors côté wana vraiment tolinga tobongisa côté batata vraiment namona na ngai te mais nayokoka kaka afia bamama mercredi bakei mais ya batata en tout cas namona te donc yango kana yaki nango kaka mpona nabakisa mpona lelo en bref alingaka te ke botokoka kosala mariage mpona yango soki neti bosali mariage nakanisi nalobelaki yango awa secret ezali nini donc clé ezali awa ya liboso fo bosambelaka ensemble mwasi na mobali na bana fo bosambelaka ensemble est ce que awa tosambelaka ensemble na baconjoint na biso to na baconjointe na biso bacouple boni oyo basambelaka ensemble bacouple boni oyo basambelaka na bana elongo baza te tokoma na système ya kokota na bareseau sociaux kokota na maboke soki bateatre ya Nigeria ya nini baere mabondeli tosalaka lisu te il faut kosambela ensemble il faut pour éviter incompréhension il faut tata na mama to éviter incompréhension na kati ya couple yango wana ekozalaka ta mosusu mama tomboki yo papa kita yoka ye après oyo koloba na suka mais ezalaka nini soki mama
atomboki tata aliyalakisaka ye azali tata aza autorité nde nakotia wana alipesi yoyo epesi mabe komikitisa ezali te na kati ya bacouple to éviter incompréhension entre tata na mama po te ekoka kopesa malamu ozomona epuis po tosambelaka sekte ezali kosambelaka ensemble soki ndako wana botie prière liboso bozosambela ensemble na mwasi na bana nakanisi ekozala mpasi mpo likambo ya mabe ekokoya kokota mpo séparation ekokota to divorce ekota ekozala mpasi parce que nzambe akotia atmosphère na kati ya ndako oyo ezali ke ata oyo adéborde mais après omonake akanisi azoki kaka na nzela donc totia mabondeli liboso totia Dieu en première position na bacouple na biso nakanisi nzambe nde akosala biso oyo biso tokokoka te na sisi boye na komba tata mwa molimo santu amen. ezaka mpona mwa rappel kaka ya so tolandi exposé à papa pasteur Médard ayebisi biso ke mobali azali socle ya famille toyebi yango malamu totala na kati ya mokanda ya bomoi eloko kaka na kosenga lelo en tout cas na bapapa boza baresponsable na kati ya bandako boza balider na kati na bandako eloko na kosenga kaka na bino na mokolo na lelo bomeka kosala effort boveiller na équilibre mental physique pe émotionnel ya bamama na kati na bandako eza très important vraiment faut totali na statistique ya solo ebele bamama bazali kosouffrir baémotion eza en l'air pasi na kati na bandako alors que bino boza pilier boza fondation boza nyonso boza socle na kati ya bafoyer donc bomeka kosalisa biso na esika wana botala état mental na émotionnel physique kuta ezala yango sava moke na émotionnel toveye na yango mpo te bakao toza na yango na bahôpitaux ezala réduit dû na bamaltraitance na bandako dû na baproblème na bafoyer karma moke nazalaki na yango ya kobakisa na oyo nyonso elobani awa na suksi ngo nakomba tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Merci. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santo ya solo nga vraiment eza motuna te eza vraiment motuna te parce que biso tokosalaka mosala ya libala na bandi bokolanda ntango nyonso misokini ya libala eza na problème monene tovandi awa biso nyonso banganga nzambe na kati ya mabala tokozwaka bapele ebele bacomplaining ebele na ntina bacouple na biso bandako na biso okomona tata mosusu na biso nano bamama okomona tata mosusu na kati ya ndako une semaine 2 semaines mama asevaka mobali na ye te ozokomprendre nga nde nazolobela donc papa wana kobenga boya me nayebi te bino bozali koteya biso nayebi te na ndako mama nazosouffrir nasala boni me nazanganga nzambe nasala nini nakende libanda tata natuni motuna mama amange nakende libanda nasala nini parce que biso mibeko epekisi ke basi mibale te kasi mama il refuse chaque jour aza fatigué papa wana okenda soki badivorce ezo ebele eza biso mpe bamama na kati ya ndako toza mpe akose ya mibale eza bapapa batata mosusu na kati ya ndako ndenge mama mosusu toloba bamama mosusu bazolela ebele mpo mama koma na nivo wana likambo eyali pamba te mwasi moko te aboya mobali na ye 2 semaines 3 semaines place wana eloko wana tobongisa pamba te tozomona na église banganga nzambe mingi toyaka na église kasi na ndako bamama basefa bamama malamu te nzambe mpe akotuna biso parceke tokotia bible pembeni kosambela butu moi kasi mama négligence na kati ya libala mokolo suka tata nzambe akosambisa biso parceke ye moto apesaki yo libala yo ozotia makambo église toboyi te papa alobi avant totia kimia na kati ya église bandana na kati ya ndako na yo alors bacomplaining ezoya ebele na ntina ya bacouple na biso tobongisa biso nyonso yango wana nano bakomba tata mpele mosantu amen. bokoli bisango bandeko biso nyonso na kotala temps ndenge makambo ezalaki prévu na ere tokomi en tout cas ya deka toloba mwa bolimbisa
Bon, vous m'avez dit qu'il y a des lots, ce bouteille, on va vraiment intervenir sur le bamia. Et ça, c'est le moment très fondamental. Et ça, c'est le moment où on va le mot. Ma remarque des amis, et puis l'intervention claire, on sait qui n'ont pas parce que pourquoi? Parce que l'institution, responsabilité dans la carte de mariage, il a dit, mariage, il a dit institution et bossons d'ambassade. Et Satan est en haut. Souvent, il y a beaucoup plus côté social, financier, machinaire, mais il y a encore un autre aspect où papa média a reçu pour épingler calamité. Bon, nous sommes toujours dans la cause ni comme ça va le divorce. Toujours dans la conséquence peut-être. Ou bien dans la cause. Mais il y a encore un aspect spirituel au Togo Sani. Moi, je vais vous poser une question. Et ça, dans la Bible, dans le livre, il y a Ecclésiastique. Et ça, l'histoire, moi, on a de temps en temps, l'histoire, il y a Sarah. Alors, ce que vous avez on a dit vers la Souka. Sarah, c'est une fille à Niabala. Mais Souka, c'est mobile, il faut Koufa. Hein? À ce moment-là, il faut Koufa. Mais alors, nous avons eu un ange à délivrer. Quand l'ange a délivré, il y a eu des gens qui ont dit que Azaraki a des moments où on a Asmodé. Alors, Asmodé, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Si vous expliquez qu'Asmodé, vous avez dit des moments spécialisés, il y a brisé les liens conjugaux. Donc, vous savez, les liens conjugaux, donc il faut briser. Ni à vous savez, là, on a qu'à vous battre. Il a fait une chose toujours à la tête. Mais quand même sur la spirituelle, ce qu'on a influencer tout de suite physique. Pour mon niveau, ça l'a blessé ou pas. Dans d'autres exemples, moi, on a la salle franco. Et comment que, au yogi partenaire, même à lui, quand m'a bêté, sur le gars voit naïe, na kati ko su yidu fâché pour ça vous montrer ko on s'allait babé mais lui quand m'a bêté. Et ça cause mon spirituel. On n'en parle vraiment pas. Mais les gens qui ont dit, pas comment les sociétés dans la biseau. Il est vrai que ma famille est faillie dans l'éducation. Pour ce côté, il y a des lots, dans la balité. Réaction dans les années, compréhension dans les années. Ce qui est là, il y a comme un conflit au terrain. On s'est dit que maman, il y a des gens avant de parler, les gens ont fait des mots. Donc il faut qu'il y ait toujours un suivi. L'église est faillie dans le société est faillie dans le grand papa Philippe Aouti Boloba, il y a un counseling. Il faut être là. Suivi dans l'église, il faut être là. Bon, tant que vous êtes dans l'église, vous vivez dans l'église, vous avez formé dans l'hôtel. Vous comprenez tout ça, vous êtes dans l'église. Bon, les gens qui ont parlé, vous avez dit, ah, papa JP, soit c'est bon. Aujourd'hui, papa JP, n'a pas parlé. Et nous, on a eu ça. Pour faire beaucoup plus catastrophe, on a poto. Pourquoi? Tout ça formé, tout ça informé. N'a pas ça, les gamins, manque de connaissances. Bah, c'est ingaté, n'a évité, n'est pas ça de là. Tout le ça là, quand vous avez bricolé, vous avez bricolé à l'époque qu'on a la brûlé. Mais les gamins, va former, n'a pas vendu, et prendre la carte dans l'année, mon sous. Dans ce que vous comprenez à peu près. Et ça, c'est le mot, il y a mouqueté, tout va dire le lot, dans ma bien habitude. Nous avons préféré que la batata, papa déjà lobby, c'est vrai. Que comment ils ont passé. Mais on a expliqué tout aussi. Les gens sujets ils ont soulevé depuis très longtemps. Il fallait que tout va là. Et je crois qu'il fallait que tout toujours tout dans l'avance. Ce président a parti à Zalaki, a dit expliqué qu'il fallait que tout sur le nom. Mais pour sur le nom, une fois, c'est passé. Il faut suivre Ezala. Et puis, quand ce n'est pas revenu, il y a conseil. Ezala, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conseil. Et c'est hyper important. Vous voulez que commissaire tous les jours pour la côte à l'école, le lot qui n'a yoki, le lot alors qu'il y a yoki, alors qu'il y a là. Moi, on a la 5e fois. Nous sommes à la 10e fois. Mais il y a un yoki de sauter. Donc il faut qu'on répète ma télé. Allez, vous avez bolingo. Vous tous savez quoi t'attendre Zambé. Vous avez un yoki là. Mariage c'est pareil. Comme les alliés, ma télé n'a plus de soubi. Il n'y a pas combattre le marabout sur le plan spirituel, sur le plan social. Quand je vais vous petit exemple, tout ça vit dans l'environnement moderne, c'est vrai. Ce qui est environnement comme différent, parce que la Bible est le béni.
bakoko na biso bafizaki ndenge nini ndenge toza tokoki koadapte yango ndenge ntango oforme nga lecture ekomi différente par rapport na soki nayebi te mama nazobricole donc toza kofole moko mais on peut se tenir par manque de connaissance soki toétablir yango na ndenge na biso lelo toza ebele soki nabengisango mois prochain bomona nombre ekiti tokomi désintéressé donc culture moko toza soki tokisa ta comprendre donc peut-être to adapte eloko moko ezala nango kaka même na 10 personnes bosolo sujet wana bakomi yango so bakoto na réseaux sociaux bafilme yango lobi moto ya kotala aza na même impact soki moto akomi na problème ayebi ke nayoka clip mo ezalaka nango koapproche bango miso clip yango ezalaka te nakoapproche na mais il est vraiment bibicha le mot important c'est dans la société nani eza contrairement bolibisaka nango kosala conférence te na société makambo ebandela mobali place ya métier là ekotisa mama na injustice atila seke etilelo me bamusulman mwasi akokota na moske te eske okocomprendre nango donc mwasi mpona nga na inférieur mibali wana kobala basi ebele c'est-à-dire naza na biloko ebele na basi ebele donc naza riche naza fort mais pour moi mwasi abali mibali ebele c'était pas le cas etikali na culture na société na biso tomemi yango tinibije komi bato bani babala bozokanisa ke kaka mwasi bakoki koprépare mobali bakoprépare te déjà ekota yango tokilo bateka lelo pourquoi nga naza préparé te ye aza demi préparé semi préparé bapréparé mpenza te mais mo conseil mo bapesi mo conseil aye ntango abiki na libala makambo so ezoya ekobomotona esala alors ntango vide eza réseaux sociaux etuplace po toza bato nayoki nulle part nayoki réseaux sociaux ekomi kozwa place ntango badega nyonso baexposé awa lelo mais en principe c'est mpo nalobi ke famille efaillir lingomba efaillir société na biso efaillir kocontinue suivi wana parce que base ya lingomba eza famille mwasi nanga akoyokela nga ndenge akoyokela papa pierre papa médard eza différent interaction eza différent azomonama motu mosusu donc conseil il faut ezala soki tokoki koyokana ole tozela ti na base batindela biso ki tosala commission tobana osala suivi wana d'église partout mabe mo ezalaka tobandaka likambo nga na bandi place na kosukela ali likambo wana mpe elai nango eloko ezalaki na église na biso awa esila nango pourquoi parce que ezali implémenté na église lokola ordre moko église biso partout ezala te c'est encore une autre faille mais oyo eza hyper important que bon nde mama bobandi moi je préfère suggestion bambuta tokosolola totala qu'est-ce qu'on peut faire il faut ezala en tout cas bandeko nanga même na moke il faut ezala même so bato bazoya bazwi baproblème te 3-4 personnes bafandi babanda totala bapoint wana bakabola yango bakomaka batika yango na baécrit eza hyper important parce que mpo nazosolola yango moko nazo apprendre jour nakomona problème nanga moko nakoki kosala réflexion yango mpe nakokenda bato oyo bazosolola baza na problème wana te ekomi différent mais soki ofandi kaka po to tocontinue botalaka so batiango mois prochain déjà bato bakozala beauté tozalaka ndenge wana mais to mekoadapte peut-être ndenge bamindele ke mona susi mo batraitaki yango okasa bazaki 1000 personnes te quand se 10 personnes totelaki sujet boye bakomi na journal na bango awa moto oyo atangaka ti bavandelaki ezocontinue ainsi de suite mais eza hyper important bandeko na nde batiaka biso tous les jours mpona kokota likolo le mariage c'est pareil bandeka botali awa eza mike te ebake esuki te mosu ezali baconséquence ya eloko mo suivi moko eza soki choix ndenge eza mabe mabi jamai koloba déjà soki choix ndenge ezalaki mabe maintenant ça engagement il faut ça l'attention ndenge attitude neza so ndenge moko te parce que église elobi mariage religieux okobomonga marque wana te il faut talaki nasala siko ndenge ye église epesi etindo nango naza na kati ya libala il faut nazala soumise mais mobali atindinga likambo lingomba nzambe aboyi ou l'état aboyi nakosala ngo nakosala te nakoboyela ngo ndenge balobeli yango donc epuis bosala teki au jour d'aujourd'hui soki tokomi kosambela nakala banayi kosambela te bible elobi vers la fin des temps le vrai amour se refroidira soki amour se refroidir ennemi nga liboso eza partenaire nanga puisque vrai proche nanga koza partenaire nanga
nous avons jugé la prochaine. D'abord partenaire, et ça facilité. Vous imaginez combien de fois partenaires à vos qui ça. Maintenant, il y a beaucoup de salariés qui ont été. Donc, nous avons un niveau où nous avons au milingité. Partenaires au salarié. C'est comme ça que nous avons fait. Nous avons courant. Donc, nous avons dit que nous avons fait des gars qui va me conseiller, dans me confier dans Nani, dans me gérer mon année dans Amoko. Donc, ça devient compliqué. Donc, tout aussi n'a pas continué. Il faut que surtout, et ça valable. Mais vous avez mal à mon mingi. Prochainement, bisous à tout le monde qui est là. Tous les pays habités à mon pied, mal à mon yandele. Les Cambouis avec qui tout composé là-bas, tout épilé, bayati. Yaka, babimisi yaka, tout un magasin de chango de l'eau. Donc, continuez là. Mais maman, il y a des moments où je vais. Parce que c'est vrai, mais les moments où je vais maman, l'association moyenne de tout ça, ça va tout, et c'est différent. Donc, tout ce que tu as dit, et l'eau est des bossos, tout ça fait ça conseil, et ça facilité. Et ça facilité, et ça facilité. Donc, tout en tout cas, mon conseil à mon client, il y a la solution de la combattre dans le centre. Merci. Como la comunión. Mamá mi babali María Patata mi babali María Jubate. Venga con eso con la casa na yo. No venga mi mondimi. Amo papá, c'est su obligation, surtout la musicien. Patata María. Et c'est dans la bon de la vie. C'est le vendredi. Alors, il y a la mariage à Pourquoi encore vendredi. Dans le tombe de papa, le vent, ma camarade de la société, mariage à Yassambo, et l'alité. Et dans la braza, et dans la awa, musicien, avant de la qui parle à Bago. Si nous sommes des gars, nous sommes des bons. Il y a ma carte de la personne qui doit coucher. Baou de ma balle à mariage. Puis, je me comme ma carte. Papa Kouloutou, à l'Ubaka, on a fait la combo. Papa m'a passe. Le chauffeur m'a dit, dengue, parti de la vacuna sur le coup. Le mini qui faisait un social de mariage, mais tout ça pour ça, là, tout ça est dans l'île. Et là, les fonds, parti de la vacuna sur le coup. Comme je dis, dans le métier, moi, la mort va pour faire ça. Mais avec la mort, je vois tout naïe, après ça, bon, on va aller à la terre. Mariage, c'est la réalité. Puis, nous, on la première poste maintenant. Aïe, Koloba. Gaïa, on a la place. Aïe, on fait ça, on a la base. La zone en face. On a dit, bon, on va aller à la PSAP. Moi, je peux te faire ma réalité, mais je botte une balle. C'est quand on est dans la place. Je peux au contrôle, je peux faire des. Mais ce qui est le bâtiment pour la côté du bureau de la boutique, il faut que je fasse ma camondée avant de la carte. Quand on est numéré dans la Bible, les ayants sont parce que c'est de la carte. Porque Adam c'est le mobile après Ganda Rodina Bango d'ailleurs on voit moi comme on a Chicoyo Bapandana c'est le mobile quand on donne la semana comme c'est la vie de la vie mwana woto
ya na yo kotela na yo buka kosanza yo azali te ata moto apesi yo conseil ozokondima te likambo te kuna ndenge ezalaka likambo yango wana tolanda te na biso ya papa mbati apesi lisusu makasi liwande ekabolaka biso wana eza ya solo na yango tola makasi na obolingo mibeko mpe misala tata mwana mpe tata molimo sango amen. Isi matondi mingi na bandeko nyonso tu oyo bayaki na mokolo ya lelo na ntina ete tokoka koya koyekola mpe koyoka bisika nini oyo bakokoso ezali kati na biso na bacouple to kati na bandeko oyo bazolinga bakota na molongo yango mpe bandeko oyo toyebi ete na mikolo mizali koya bango mpe baza deja na chemin wana na yango tomoni bapapa bamama na biso baprésente biso mpe bapesi biso nyonso tu oyo bango babongiselaki biso toyoki mpe baintervention nyonso tu oyo eleki awa mpe baquestion baréponse eliki ete moko kati na biso tobimi na 1+. Toyoki maloba ya papa mokonzi ya bule ndenge asili kobakisa na oyo nyonso tosololi kati na esika oyo. Merci na bino nyonso tu na yango tosukisi na biso boye tokozongisa programme to tokozongisa micro epai ya papa pasteur Pierre Diangangu oyo azali papa pasteur responsable ya paroisse de Londres po akoka kokangela biso libondeli tosukisi boye na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo yesu masiya tata simo kimbangu kianga ni molimo santo nzambe na biso tozongisi merci pamba te mokolo ya lelo yokaniseli biso inspiration yopesaki kati na bana na yo mpo te tokutana mokolo ya lelo tokokakabola mayo etali libala vraiment tozongisi matondi tika te ya solo mayo tozwi awa lokola mateya yofungola mitu na biso evanda kati na mitu na biso pepeka bokonzi ya likolo pamba te na kati na video na yo lobi te ya so mpe abalaka mwasi na ye te asukaki na première porte mayele ozali kopesa biso ntango na ntango yango na papa tozali koluka de voisin moyen mpo tokoka kosalela yango mpo te na mokolo wana tokoka kobikisama lobi ya solo papa ezali mokolo monene mokolo ya yo tokokenda ya ndako na yo na ntina na kokumisa mpe kokembela yo yo moto olongolaki biso na ndako na biso na kimia omeme biso na kati na ndako na yo awa mpo na programe oyo kumisama na yo papa ntango oyo susu tika te ya solo kwa kozongisa biso na bandako na kimia obatela biso mpe butu mobimba ti mokolo alobi to ya lisusu kokutana na kokumisa mpe kokembela yo ndenge tokosalaka ntango nyonso na mokolo na ye ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen toke malamu merci mingi na patience na bino bozalaki nango bouti kolanda biso na kati ya conférence oyo tozalaki nango vraiment merci mingi na patience oyo bozalaki nango merci nzambe apambola bino tomoni so bongo mbala nsima wa bino maman Angela Fonso kuna na kati ya caméra kuna na nsima caméra tozalaki na lisungi ya papa na biso papa Lambert Mokomi merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso merci au revoir.